Mbote ba ndeko balandi to tondisa mibongo na esengo ya kukuta na bino lisusu na mokolo mwa lelo na programme na biso ya reportage sur l'équimbangisme. Échantillon ya ba mama ya mokili mobimba représenté ba koma kibongo esika wapi papa Mfumalongo papa Diangenda Kunzima asalaki accident na ye ya Yambo le 17 janvier 1947 na mboka ya Ndunzi na Mwanda. Tolanda biso moko histoire pe ndengeni ba mama na biso batondisamaki na esengo ya kokoma na esika iyi. Tolanda. Kombo na ngai révérend Fouti Mamboko Dieudonné. Ngai nazali passé de territoire awa na Mwanda. Alors, esika oyo toye babengi yango Ndunzi Kunga Bananga. Epai wapi papa Diangenda Kunzima Joseph Tata Molimo Centre na koya na ya mibale na nzoto papa Simon Kimbangu Yé ayaki kosala accident awa. Ezalaki un certain 17 janvier 1547. Pon oyo nazolakisa yo papa journaliste ezala pembeni awa. Ebebaki. Nzela oyo ebande ko servir commerce ya province ya Kabinda. Cité nango babengi yango Tiowa. Bamindele batu Baindo, babano la commerce na banana le vice versa. Mais pont commercial oyo tango ke obebaki ba pesaki rapport na direction de province à Léopoldville à l'époque parce que on a zolo na temps colonial à l'époque coloniale. Tango ba pesi réponse ba tinaki ba matériaux de travail de mukumba oyo ya kobongisa pont et pesa mlaki na papa Diangenda Kunzima Joseph. Ayaki awa un certain 17 janvier 1947 aux environs de 10 heures. Tango babando koya na nzela bakomi na un certain village abengi Liawenda.
solo ya frein e bando koyokana papa ndenge na tunaki chauffeur eloko nini nazo sentir habité eza mabe te ezali kaka bande frein bakontinue nzela na bango bakomi pembeni na ndunzi esika oyo tozali mboka moko banobenga Kandangu ezalaki na mama moko abanozela motuka po akende na mboka ya ndunzi azalaki na bebe na ye azalaki mpe na bassin na ya fufu chauffeur alobi te mama biso tokokende kuna te tozokoma kaka na mai papa ndenge na insiste alobi mema ye kaka bamemaki ye na mutuka batravailleur bazalaki oyo babengi bato ya TP c'est-à-dire que bamaso bazalaki baferrailleur bacharpentier et consort ntango bakomi na ngomba oyo esika totelemi awa solo wana eyokanaki lisusu efrein esilaki papa ndengenda atuni nini en tout cas frein eza lisusu te mutuka esalaki premier renversé ntango mutuka esali premier renversé mama wana na basene ya fufu na mwana na ye babwaka misene esauve fufu esopana te mwana te mama te azwa choc rien mama wana azalaki témoin ya événement mutuka esali deuxième renversé troisième renversé nde papa ndengenda ekokweya esika oyo bamoni atie mozole esika makila na ye esopanaki mama wana azalaki témoin événement amoniki bato nyonso survivant azalaki lisusu te bato nyonso bakufaki mama wana alelaki makasi ntango bayoki bavrombissement ya motuka makelele oyo ya makasi esalaka quelques jeunes oyo bazalaki na mboka bakitaki noki na chef du village baye kotala événement ndenge elekaki baye kokutaki bato nyonso bakufaki deja nde chef du village azongaki noki atindi bajeune ye azongi na mboka atindi bajeune na frontière parce kuna nde telefone ezalaki oyo abenga na banana sika papa ndenge na bando osalaki mutuka oyo eyaki kosala kobongisa pont na ye moko mokonzi na batravailleur bakufi bango nyonso de message ekendeki na banana ntango wana kuna mama bibi atikalaki na keleke bankole oyo bazalaki na banana bazosala matanga me mituna peut-être koya estce baye kosala bankete lokola deja bayokaki ke bato nyonso bakufi bango na banana leta bazosala nano baserkei parce que bato nyonso bakufaki na nsima mokonzi ya mboka ayaki lisusu environ de 15h 16h aye kokuta bato nyonso balamuki na bango me mama nalobi ke ye amonaki papa ndengenda alamukaki apopolaki poussière bato oyo bazokaki bato oyo soki babukanaki moto amonanaki lisusu te pamba te ntango alamuki apopoli poussière akoma osimba moko na lipeka mpasi nyonso oyo ozalaki nango soki asimbi yo esili ezala obukanaki ezala d'ailleurs devine la suite soki motuka monene esali déjà accident esali 3 renversé eza na babare de fer na kati eza na mabanga na kati eza na basima na kati nayebi te bato wana bakosuka ndenge nini voilà événement ndenge elekaki bref papa ndenge nalamusaki bato banso mokonzi ya mboka ntango ayaki alobi papa merci tosepeli na oyo esalami me tokende na mboka kolala parce que awa moto alalaka te soki olali awa lobi bokobunga physiquement monsieur le journaliste pamba te awa na mboka na biso zamba oyo soki 18h ebeti okokota susu te ezala na sens ya mboka ezala na sens inverse soki 18h ebeti okoti obungi physiquement lobi wakomona susu te ezaki événement ndunzi elingi eloba tout simplement elongi na monoko ya mboka ndunzi elongi kunga kosangisa bananga nde basclave c'est-à-dire que esika oyo elongi oyo esika oyo
basangisaki ba esclave. C'est-à-dire que babandoko somba bango na molimo, somba bango neti taba te okangi taba. Mais na molimo kaka bamomi milimo banofanda awa nde ebandokende enfin na poto. Voilà explication ya ndunzi kunga bananga. Alors toleki na biso. Tant papa d'engenda lobby non na okende te na kolala awa na bato na ngai. Amona ki bon lobby ekozala nango facile. Alors mokonzi na 6 heures moi akomaki déjà awa yokuta papa d'engenda envie na bato na ye. Alobi oh oyo aza susu mutu neti biso te. Nde bamonaki ke faut pas sandra tata Nzambe na oyo nyonso asalaki. Banda mokolo wana Zamba oyo koleka même na 0 heure mutu abunga asuti. Elingi loba ete ayaki kokanga milimo nyonso oyo ya mabe ebano salema awa banda so milimo aya kokanga trafic wana. Alors après ba recherche na sima nde na yaki komona mokonzi ya mboka natuni papa yo tango papa d'engenda asalaki accident ozalaki na âge nini abisanga nazalaki na 12 ans ndenge événement wana elekaki yo ozalaki na bite nazalaki na zamba me baninga na ba jeune babengaki biso toyaki toyokuta déjà papa d'engenda alamuki na ye. Mais après tango baye kobongisa pont bamindele balekaki susu kosomba bangulu mutuka mobimba wana ye azaki témoin événement wana papa d'engenda se abongisa yake na ye. Alors c'est-à-dire que basombaki susu camion mobimba bangulu tango ekomi na place oyo mutuka ne sopana susu ngulu moko te ekufaki bango nyonso bakota zamba te lelo ebanda wana balemba commerce wana. Merci papa journaliste. Vraiment eza esengo mingi. Po biso toyaki toyebi ke toye na likambo mususu. Toye po na likambo ya bato. Lokola ezwi biso mwa mikolo tozwi ndingisa biso yonso tu bapaya nyonso toya na mboko ya kombo ndunzi. Ndunzi elakisi elongi. Toyaki awa banda tongo tomoni site yango kitoko. Tosali mabonde na biso ya lelo mokolo ya mitano awa banda 10h ti 15h sima nango tobandi visite ya site yango site moko ya kimia vraiment esepelisi biso tozwi plus 1 na histoire ya tata Simon Kimbangu to na histoire ya papa Diangenda ye kaka tata Simon Kimbangu na koya na ye ya mibale vraiment tosepeli mingi biso nyonso. Mbote papa journaliste esengo na ngezali kotambola peza bien. Sans kotambola soki likambo bato te mbeto moni pe bisika ote. Na tango toye pona mamba bato ko wumela na biso Nzambe pa lobi te bokendo tala site yango toye na Nunzi toye kotala esika papa Diangenda sala ka accident en tout cas na tango wana ezaki mawa siko ekomi esengo place ya kobonde la place ya koyema mabomba mi ya tata Nzambe en tout cas esengo pona biso bakimbangiste. Merci papa journaliste. Merci papa journaliste nakomba tata mwana pe mwana santo esengo nange ezali ete koya na ngai na yaki mboka mwanda pona koya koyamba bateau de pêche mais na bokomi na ngai awa na mboka mwanda na yeko découvrir makambo ebele mboka oyo en tout cas na mutu na nga na yebaka ngote na tikala koyoka ta lisolo na ngote mais na kokoma na voyage na biso ya bateau de pêche nde na yeko découvrir mboka Ndunzi oyo papa Fumalongo asalaka accident le 17 janvier 1947. Ya minene toyoki awa ya mingi toyoki awa oyo asalaki oyo azwaki mama na nzela azalaki na basi ya fufu camion esali tono 3 fois mama wana bikaki abimi na mopanzi na basi na ya fufu epanzani te abimi sain sauf baebanso bakufaki na mutuka wana papa
papa Fuma Longo asekusi bango donc esengo ezali mingi ya kuyoka oyo nyonso esalamaki awa na mboka Ndundi na yango eza esengo mingi mpo na ngai na ndenge naye kodécouvrir oyo nayebaki te lelo naye koyeba na mboka Ndundi. Merci. Mbote papa, kombo nanga ezali mama Diagonese Lusaki Ndanda na nous destiné. Oti na mboka Kinshasa, toya na mboka Mwanda, précisément na mboka Ndundi. Isika oyo papa Diangenda Kutima Joseph asaki accident le 17 janvier 1947. Et toyeka ta mausolée kotala kobondela. Esengo ezali makasi mingi natinda komona miracle oyo balobaka papa Diangenda atikaki kosala pamba te ntango accident esalamaki bango nyonso bakufaki mpe basekwaki oyo toloba balamukaki bango nyonso mpona kolakisa ete azali tata Nzambe mpe asilisaki makambo nyonso wana bande kosalama nde bande koteka milimo ya bato apartir ya milimo ya bato bande koteka lisusu te bato bande kokota meme na zamba oyo kolekana ata après 18h olimo lisusu te par rapport ndenge makambo bende kosalama soki okoti après 18h obima te kati na zamba oyo makambo nyonso wana esilaki oyelakisi kibonzambe ya papa Diangenda Kutima Joseph. Merci papa. Esengo etondi biso na mitema tobotami na mboka Congo aucun jour tolotaki ndoto tokoya kokoma na kati na esika oyo papa Diangenda asopaki makila na esika oyo bazali koteka bato nzoka nde ezalaki nango na mabongisami na ye ete ntango biso bamama ya mokili mobima bakosomba bato ekosala ete biso bamisusu tokoma na esika oyo toza na esengo pamba te epesameli biso nzela toza na bosepeli toyebi te totatolami toyebi ke eloko ya motuya toye kozwa yango mpo tomemela bamama ya mokili mobimbo bakoki kokoma te surtout na bamama na biso Europe. Vraiment tokumisi tata Simoki Mbangu abombelaki biso likabo oyo ndenge ye moko atindaki message ke oyo mboka oyo eza na suka ya mokili toye pe toye kobunda etumbango. Vraiment tata Simoki Mbangu zwa lokumu kumisama na yo ozali Nzambe oza na mabomba mimoko oyo biso bato ya mokili toyebi kutu te. Merci mingi. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo totondi tata Nzambe nkolo Yesu papa Molimo Santo papa Simoki Mbangu Kiangani po ete sans ye biso toko komona mokola lelo te tozongisile merci onyoso ezali programme na Nzambe ezali hasard te ndenge abongiselaka yango tokomona esika oyo na circonstance ya bateau de pêche yango totondi na esengo donc totondi kaka Nzambe toza na elika mabondeli na biso tosengi awa ye ayambi yango tokozonga maboko pamba te bisika tozalaka na bandeko na biso banso bakutami kuna. Merci. Na komba tata mwana tata Molimo Santo esengo na ngai liboso ezali ke uta na botama to uta na koma kimbangisi na komona esiko biso toyebi ka toaka kamba tozongi ok mabomba mi ya papa Simoki Mbangu to ya papa Diangenda esika asopaki makila
ezali esika moko kutu okoki kutu kondima te ke tokokoma esika oyo mais lokola etangamaki ete mokolo mwa lelo biso bana na ye ya Europe to bamama ya mokili mobimba bawuti par-ci par-là tokoma na oyo esika tokomi esengo na nga vraiment ezali ke na ye komona esika moko oyo ezali historique oyo nakanaka te nakoki komona yango na ye komona yango. Kokomba tata mwana pe tata Molimo Santo, merci papa journaliste. Esengo na ngai mama Maya ezali ke en tout cas kokoma esika oyo ya lien historique. Place tata Molimo Santo papa Diangenda asopaki makila na ye. Balakisi biso yango na mi wana place tutaki na nzete wana pe bamonisi biso mausolée tokoti na kati tomoni oyo tomoni en tout cas esengo ezali makasi. Na yebaki ke en tout cas na yebaki te ke na kokoma esika oyo en tout cas ndundi awa na mwanda eza sika moko to sepeli nanu na mona awa te mbala na ngai liboso en tout cas naza ko sepela na sukisi bongo na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na komba tata mwana pe Molimo Santo esengo na ngai ezali ya makasi ya ko remercier tata Molimo Santo na ndenge asaleli biso grâce ete toutaki mboka musika toyaki kamba toyaki mwanda po toya koyamba bato na biso mais lelo yo bamemi biso na site ya munene oyo esika babande kotekela milimo ya bakoko na biso awa na mboka ndundi awa toyebaki yango te toyoka histoire kutu derrière kutu na ebite mais lelo toye kokoma sur place esika milimo bakoko na biso ezali kotekama na pont oyo papa Diangenda yaki po ya kokanga banzela wana nyonso tu na ndenga sopaki makila na ye awa na mboka ndundi esika oyo makila na ye vandi ndenga salaki accident vraiment esengo nangeza makasi na yebi ete nyonso tu esalamelaka na ba vie na biso ezaka hasard te donc eza bolingo na ye tika zwa lokuma kumisama. Merci mingi tata. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo biso to uti musika liboso to remercier papa Simon Kimba Okiangani po vraiment toza ndenge aluba toza na kati ya bilaka ya solo toza baye oyo toyebaki te ke un jour to koma awa toza na kati ya mwanda awa tozomona bisika oyo bazaki koteka bakoko na biso. Donc histoire oyo eza kaka biso bakimbangisi te mais ezali histoire ya baafricain nyonso. Donc tout africain oyo atekama donc toyebi ke histoire eza munene baafricain mingi bakenda kotekama na mikili ya poto na Amerique bazaki koteka bango awa place oyo nde ezali place oyo bazaki koteka bakoko na biso ndenge toyebi histoire. Donc vraiment ezali likamoko ya esengo totondi na ba émotion toza vraiment na ba émotion ya komona esika oyo eza historique oyo bazaki koteka bakoko na biso esali biso mawa mingi pe eza na ba émotion makasi. Donc moi je pense que tout africain mikolo koya et comme allié touristique batu baya ko visitaka ndenge tokenda ko visitaka ba musée de Teveren pona koyeba histoire bakoko na biso awa pe tokoka koyaka wa visite osala kimbangi sous non toya ko visitaka comme lieu historique ya biso ba africain. Na kombo tata mwana pe Santo nga mama Luisette en tout cas na sepeli mingi ya so ba maman balobi nga pe na robakisa mwanda mona za nango ya solo eza vraiment na plein de Tanzambé nde na komi art parce que nga moko je pensais pas que na kokaki kokoma na mboka oyo ya mwanda et puis esika oyo totelemi donc ndenge kaka balobi programme yango toyebaki yango te tozwaki coup de fil nde toyebaki ke il fallait toya awa esika oyo eza esika oyo bakoko na biso babandaka koteka bango ya solo histoire eza vraiment ebele makambo ya oloba eza ebele nga otuka esalinga déjà pasi ntango nake kuna nayoki makambo balobi nayoki kaka motema pasi par rapport à histoire ya bakoko na biso mais nayebi ke papa Simon Kimbangu na mikolo oyo ekoya donc esika oyo bato babanda kolobela yango c'est vrai que eza esika oyo bato bayebi te même banda na kota lingomba natikala koyoka lisolo ya esika oyo te mais nayebi ke
na mikolo koya même biso eza témoignage oyo tokotikela bana na biso tobetela mpe bacamarade na biso mpe kotikela souvenir na bagénération na biso. Merci papa. Comme on a Robert Kitom, na outi na Hollande, là il a papa Lambert à propos ya bateau et son maman en Hollande. Alors comme on a ici qu'ils ont un miracle déjà au départ pour que notre mission, toutes les missions où papa Lambert a gagné, ils ont gagné un miracle parce que je m'y attendais le moins possible que au côté de papa Lambert, tout ça la makamba bateau, tout ça la mususu. Mais donc, comme on a que lumière c'est déjà quelque chose. Ça signifie que même ceux qui sont dans l'organisation Kimbangiste, déjà, donc dans la Botama Kimbangiste, dans la Kimbangiste. Alors, en ce qui nous concerne, la place c'est un lieu, pour sanctifier en jour, pour reconnaître la valeur à lieu net. Comment ceux qui boy que mutaza azanzambe te akoyiko sala ba miracle papa salaita. Donc ça signifie vraiment que azanzambe et les preuves sont là. Maintenant on ne sait pas dire plus. Bon, on a une organisation. Maintenant on remercier papa Simon Kimba Okiangani. Ninga sali que surtout mon appel ba place à boyer. Donc il y a des témoignages. Ninga musu ba chaka pete meto epsa bango église Kimbangi Cézanine. Et puis, ma miracle, ni dans la situation, ni tout moni, ngai personnel tanaye awa, n'a que visiter côté banana, yoki masolo mususu. Donc, ce sont des choses na wana koye banangati. Donc, c'est une grâce pour nangana iba makamana nos. En tout cas, na remercier l'organisation nyonso, nyonso basali pour na biso to koma tiba koto, ba faciliter ma comme nyonso, ba mère nyonso, ne ba na biso. En tout cas, merci mingi. Nzokande ezalaki mission ya tata Molimo Mosantu asopa makila na ye po abloke wenze nyonso oyo ezalaki na kati na oyo esika nde esengo na nga nayoka ngo na masolo nayoka ngo na bahistoire lelo sikoyo namoniki mona meso na lokuma mama Mwilo ye Mono kombo na mondo ke papa Sirea Bakunkanga Jean. Ya wina doke ke vraiment mokenda kuzabisa bendo ke kisali mokenda kusalaka awa doke kisali ya kukengela. Ndunzi kunga bananga. Noki ndunzi nyonso tu na madame na mono. Bon, à partir doke ke ya date yina papa Fumanlongo andi salaka aksida awa. Dina kilumba bubia ileka ngena nganda diambo mosi ikeleve mena ntama yavanda katido keke a kana ngemeka kuluta awa doke bafana kufuange mais à partir de ya date ina tuka vraiment de bamambo ina yake salama kadi akave
Ah, bon. Mokomaka awa le 17 février 89. Donc, que mukena kusala 33 ans et 6 mois. Na kisalo ya tata Nzambi. Merci ba tata ba maman na confiance au boko pesa kabiso ya kolanda reportage sur le kimbanguisme. Biso moko tolandi pe to moni ma immense maliki. Na yango to pesa kaka confiance na papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi abune pe mokonzi alingomba yende azali mokopsi ya bilaka akokomisa biso na esika wana. Tokomi na suka ya programme na biso soki bolanda ki biso na kokebi nyonso to sungama kuna na sima ya kamera na papa Lando Afonso nde na elobeli wa bino kati na nkolo mama Fifi Ndongala botika la malamu nde to mwana na malasima. Merci.